pe na expliquer bino nde ba sirène ba yakana mokili ko sa kindumba kuna pe na sa mai moyi ezalaka singa bilamba pe ezalaka ba cantine pe ezalaka muto akonika pe bilamba kuna nde esika nakendaka esclave nazo e délivrance c'était à l'époque là donc nakina na makasi wana na nzoto na esprit wana na nzoto donc na iba pe force musu eza nzambe mutapianga parce que nakina ba choc ebele na motema ba mauvais souvenirs ebele so su ba bakisi ya viol donc comme nga ndeni ba pote ozoka lisusu parce que ngamo déjà na se suicida déjà na miboma na mela poison pour na sauter partout wana na mela poison na kufate mais nzamba bikisanga ezara déjà benda bika wana kuna ndako anoko nde na mela bakisi belebele na miboma na nga kaka vraiment après ba relation comme pe a sérieux na zaki na mutu moko on a s'engagé ki na ye to vanda na bolingo na kishiri na koloba te ke ye alingaki abalanga oso na bi ye alingaki abalanga mobali azalaka bolingani aopromete omakambe emso abali pe yo te yo moyena loba bongo eza te mais tozali kovanda na ye cette relation ekufaki mpona moyibi nzambe na likolo ndo yeba mamna osala pa omona ye nde mutu naloba ye nde mutu asambusanga yango monaka kosambwa na nga na yoka na nga soni te mokenga mona loba vérité nzambe na ngai yebi ke oyo azoloba eza bongo donc nde napesaka ser wana mokolo semeke ozonga matadi nzambe sikoyo alobi folata kaka robe oyo balobaki olata te donc nzambe alatisi ye kaka na kishasa kaka robe wana donc abuki mobeko na ngai yango na inutile ozala na ekilamo boye mpo sukasuka ekokwea kaka donc ser alati robe wana façon abima mpe abimika na principal ya nzela bakolo robe nzambe mpe alalaka te abimisi kaka mpe mokolo robe na ekiri na ye bazoya asali bango bakutana place oyo ngai na reniaka sikoyo place oyo ngai nabundaka bitumba na ngai ka wana nde baye kokutana donc c'est moto a reconnaître elamba na ye mpo ayeba mpe oyo asemeki ya Rebeka donc esika bayaki kozwa robe wana balongoli se na balabala batika esiko bongo donc tozako se comporter mabe to nini po partout soki ababengani oke kuna babenga seke yo nde tozako se comporter mabe siko nga na olinga na se comporter bien na tambola na obanga nzambe bakombe ezalaka moniso mutu azalaki na vie ya luyinga atiki luyinga bitumba ezalaka bautilize ka baproche na bino so otali réseau mama leki abenganelanga na ndako ti leo nalobaka pourquoi kobengena ezalaki kaka parce que moi mwana noko na nga lala penda lota ke noko batemi libanda baobelela bobengana ye ayebisa papa bango ke bato ebele bauti afriki na banzete baloba bengana yaya ayebisi papa révélation mais papa bengana ye kaka. Voulez-vous un endroit paisible et sûr pour séjourner à Paris? Alors, une seule adresse se présente à vous. Airbnb chez Papa Okita. Et si Kaya Kimia, Oyo Kokiko Vanda en toute sécurité, appartement meublé à propre, Oyo Ezo respecté standard Nyonso avec Wi-Fi en permanence. Kinshasa, Brazzaville, Abidjan, Bruxelles, Allemagne, Suisse, Paris et monde entier. Adresse Ezaka Kamoko. Airbnb chez Papa Okita. Nous sommes au numéro 1 rue de Foyer 93 800 Épinay-sur-Seine, à 5 minutes de Porte de Paris, Stade de France et 3 minutes de la gare de Saint-Denis, mais aussi à 7 minutes de la gare du Nord et 17 minutes de l'aéroport Charles de Gaulle, au Zamobimba, chez Papa Okita. Pour tout contact, appelez au +33 06 52 62 41 82 ou encore au +33 646 18 99 95. Airbnb chez Papa Okita, le calme est bon. mbote na balandi nyonso oyo bamesani na biso oyo bamesani kolanda biso na chaîne na biso Pyramide News. Pyramide News toza wana uniquement mpona kosatisfaire basusi na bino mpona kosolola na bino bosabone massivement bobosana te tozali toujours na Pyramide News. Sœur Rebecca oyo ezali bongo deuxième partie ya témoignage ya Sœur Rebecca. Na deuxième partie na biso Sœur Rebecca akobetela biso lisolo kolongwa de Kinshasa po akoma sikoyo Angola. Na première partie ba o balandaki te bakota na chaîne na biso Pyramide News bakomona témoignage ya Sœur Rebecca et puis bokolanda deuxième partie yango nde toza kosala lelo
bo s'abonner massivement pour bozangaka et le côté bo s'abonner massivement pour bozangaka information mon côté. Grand merci na ba landinions oyo bazolanda biso. Na pesi bongo mbote na Fabrice Maputu à partir de Kinshasa, na pesi mbote na Kelisha Makengo na Olivier Mouké, Philo Mouké, Tantine Mouké, Cathy Mouké. Je vous salue là où vous êtes. On est vraiment ensemble. Bonjour, c'est Rebecca. Bonjour. C'est Rebecca, aux deuxième partie Nabiso. Bienvenue encore pour tout le cas qui internaute au Kozonga Lisusu. Yo to zongi pour continuer témoignage na yo. Première partie ba to bazotala to bandaki déjà uta ko botama na yo si to komi na niveau pour avant okende Angola. Quelques zones d'ombre ont éclairé biso par rapport à Congo pour tokota siko na masolo na biso o Angola ti emema biso ti lelo to koma ndenge tozali boye. C'est Rebecca. Vraiment le coup moi zongela na Nzambe. Na pesi Nzambe nanga merci Saint-Esprit au contrôle à nyoso. Ya ibande la mission pesuka na yango abomba biso na na makila na Yesu. O eza témoignage nanga mais témoignage oyo but nango eza ka soni nanga lokumu na Nzambe. Amen. Ah, c'est ça que mona kana témoignage même la première partie ndenge bana ya pyramide ba kotala ba comprendre que na ba témoignage ya au sero azoloba ezaka rare pour muto beta penda histoire vraie acha nyonso. Mais même bat balanda témoignage nanga titre nango ezaka soni nanga lokumu ndezongela na Nzambe akangola ngai yango mona kana lobaka nyonso. Donc Nangola et na Kinshasa tozongi na première partie na biso to na Kinshasa vana quitter Kinshasa na ya Angola. Vraiment après ba relation comme appelle sérieux na zaki na mutu moko on a s'engagé ki na ye to vanda na bolingo na kishiri na kolo bateke ye alinga kya balanga oso na bi ye alinga kya balanga mo bali azara bolingani a promettre o makambe emso abali peyote yo moyena lo babongo ezate mais tozai kuvana na ye cette relation ekufaki pona moyibi. Ah bon? Ekufaki pona moyibi. Donc esprit ezai kati nanga ba de ko niminga et donc ete bombelanga et relation nanga o ezaki sérieux. Na ibaka robi ya ser na biso ana esika mama ana zali na pesi mbote na Afrique apesa muninga nanga robi ala tande na bete la bino na premier épisode que tu bande ko defa na babilamba. Donc ser nanga ndeko nanga mwasi na kumbwa vivina na pesi mbote azape na Afrique mama mapasa. Donc yenda defa ka robi ya ana lata ngana ibaka robi wana nde na memela kango semeki na ngai leki ya mobali o tozala na ye. Donc ye esengela ka zonga matadi ngana pesi kusini ke robi okolata awate na Kinshasa fola tonka na matadi. Mais comme Nzamba linga ngami pour mutasambu sangi za Nzambe pour mamnyo sonanza ko sa ezaki na ona kuku mutando yeba te mamnando sala mais Nzambe na likolo ndo yeba mamno sala pa omona yende mutu na loba yende mutasambu sanga ya omona ko sambwa na yoka nga sonite mo ke nga mona loba vérité Nzambe na nga yebiki o azolobeza bongo. Donc nde na pesa ka ser wana mukolo semeke ozonga matadi Nzambe siko ya lobi fola takaka robe o balobaki o lata te donc Nzamba lati se kaka na Kinshasa kaka robe wana donc abuki mobeko na ngai wana inutile oza na ikilamo bo posuka suke ko ya kaka. Donc sera lati robe wana façon bima pe abimika na principal ya nzela ba kolo robe Nzambe pa la raté abimisika ape mukolo robe na kiri na ye bazoya asali bango bakutana place onga na renia kasko place onga na bundaka bitumba na ngai ka wana nde ba ekokutana. Donc c'est muto à reconnaître lambana et po yeba pe o a semeki ya Rebecca. Donc sika ba ko zo robe wana ba longoli sena bala batika esko bongo balongoli lamba bazui lambana basangani siko boyo lukanga pa na biso ba bimisi na nzembo ye wana moyibi bana OVD TV ba yibi nzembo wana ser Rebecca moyibi ye wana moyibi donc itonda ki full ba yepa na biso moyibi donc ya ki soni makasi mais moyena zonga lisusu pa bolingo nanga ezate donc bolingo kufaka bongo ngala tikala na kenda lisusu.
donc na nzela robe wana ndenge bakanga moyibi de na yebi ke kuna eyindi baozelanga mwa nazonga eza esute nde na kima na nga mwana tula musu ya zaza nde esika na kima. Oui, bato bakangi basangani ti bazoya pa na biso ye wana moyibi Rebeka moyibi vraiment na sambwaka na bapenda nzambe nda sambusa ngai po nde soni ana pende sika pe na tikaka moyibi oyiba biloko baninga kwa. Donc nzambe mutasambusa nga po nzambe ka mutakosa lelo kwa bongo po tonga na selma kam na na o na lobi ka nzambe mutayokaki. Donc nde bayapa na biso batonda kezaka plein à craquer. Donc pour na yebana ki penza. Donc nde c'est ça que na koloba na zonga lisute bolingo kufa peka boye pe kota tika la tinde na ko mama boye to tika esoko mona na te. OK. Soni wana o vivait na quartier. Donc ngande na zape boye na kola mwana soni te nde na lobaka lelo kutu soni nga lokumu nzambe mais lelo nde kuna komana mwa soni po na la kaka nzambe na otato la nyonso soki yokango linga nde yango mona lobaka soni nga lokumu nzambe na lobaka nyonso. Mais à l'époque là nazaka na sonité parce que esprit ezaki kati na ngeza ki esprit sonité. Donc ils sont na comme na sonité c'est que na sala ngo lisuté. Yesu azaki déjà ko manipuler ngai parce que derrière ça nde boyo katonza bakango lenga révélation apesa ki pourquoi na ndo sa mamwa na nyonso nde oyebango na suite na ba question na yo mais soni ezaki souté mais soni nde akozonga pa mobali ezalaki parce que na koka suku ke na famille te po bozelanga mwana baba longole bilamba la miso bat na bala na senga déjà bolimbisi na chaîne OVD TV na tindela maloba o senga pardon par rapport à acte où les kaka na passé na biso po biso mo soto soigner ba passé na biso te muto soigner le biso ngo azate. Donc lelo naza isusu Rebeka moyibité na koma sœur Rebeka ne ba mona awa na koma servant de Dieu ko tato na monena nzambe o akangola ngai. Donc c'était ça. À partir wana kolongwa na yo Angola et yakindeni na kovanda nde mamaleke akozwa décision abengisanga na Angola ndenge asala makamla en tout cas voyage peut comme à rater voyage comme à rater comme une longue histoire par rapport aux émissions mais nzamba sala grâce na ki Angola na ya pe na citerne donc na ya ki na Angola na kati si betlep sur la voyage et passant ndeni kolongwa de kin ozwaka mutuka wapi ukote la nzela lufu to expliquer bisono. Donc muto ya kazwanga na Congo donc soka komi Congo abosa na anga mais soki alongwe déjà et comme maman leka osenga engati ndeni mona na tili lozo ete o ko ya prochaine fois voyage moni azwanga te njoka bilamba ne to kabaka pa ba camarade ki na kabi bilamba nazo voyager donc frère bande ko bloquer voyage na ngana tika bango te kenga na kende et comme déjà problème spirituel ndem ko mususu tant mwana mbali wana kena akomi na mbanza Congo na mbanza Congo bien na entre moni nzela so bat ba okende Matadi na katikati wana na Kipesi Kipesi merci Seigneur Kipesi nde abengi ngake soki moye kozana landa bango na Kipesi kamio kufi wana muto azobongisa ngo out Afrique na Kinshasa donc oyati Kipesi wana trajet wana tie pa ya tiba bongisa nga pe na ko rejoindre bango donc mbongo a transport za quitté na za isu na ba relation na za la kidi na ba relation na kende pa copain nga moko na bisi epesa mbongo na voyager tala ava kuto ango yende copain wana ebisaka nga Rebeka voyage no na moni koti ma beming kende pa ba camarade na oyebisa bango que voyager le sous-souté botola bango bilamba na yo nyonso lo ba voyage on rata bon que déjà sous-souté récupérer bilamba na na sala ndenga lobananga nde sala ki ke ba benganga donc ba ninga ba lala ki pongi ba bika voyager lisuté nde sali pe ba benganga nde na kende pa na ye a partir na ye azali na mbongo pesanga te pona olungwa na rompoenga ba ko kipesi donc to lande yana bango na sango ya kalisi sika za na pesi mbote ya yo sunganga na vie bolamu nzambe za likona yo donc na landa yana bango za sango to lande tina kati ya église nde yana bango pesanga mbongo na voyage pena ka bongo na matika mnyonga na rompoenga ba imitakenda otikanga na ndenge na landa ba ona kimpesi to na comme na kimpesi voyage on peut na comprendre photo linda na kati ya citerne taka kamne même essence beaucoup tukuna na kati za boule boza lelo ko simba te
donc so eke bobokei so bozongi bobozongi donc to voyage penda pas bien mais grâce à Nzambe to koma Angola to sala 3 jours na nzela bokomi ti na Luanda na Luanda komi na Luanda bimaki na citerne wana oloba nini na komi se kaka Nzambe mais mama leki ayaki kozwanga to mama leki ayezonga na komi na ndako ya mama leki na komovanda pa mama leki na mama leki azalaki na baironi na ojainda na kuta ba na ojainda we na vai na ojainda na zamona kota komba na kuta mama leki asamba ya mama leki déjà bandaka ndo mimana ministère combat spirituel mais toi na koma na ngole koma kisko ba imposer donc ba imposer kinga ou bien combat ou bien ndako na biso do na zaki obligé osamba na ministère à combat ko vanda pa mama leki to zaki na biso pe bien si mama leki pe ndenga changer ka ko benga na ndako na ye na kipe pa noko pa benga ninga na kipa mama leki musuye pa benga ninga donc na kuma mitelinga na Angola donc place au vent des alakité tu donc ba réseau bandoko benga ninga na expliquer ka ngo déjà na chaîne OVD TV donc comme les famille basenga qui pardon na actuellement moni likambo sali mutabomba mettons comme public et comme sous likambo susu mais comme tous a déjà famille donc moni wana na lobango li souti le wana tous a se comporter mabe to nini pour partout so qui aba bengani ok kuna benga c'est que yoni nous se comporter mabe mais ezali spirituel na ba esprit weza kati na ngati ba esprit wana ezaki ko lingana saka ki mobulu na bundaka siko nga na olingana se comporter bien na tambola na obanga Nzambe ba kombe ezalaka moniso mutu azaki na via luyinga tiki luyinga bitumba ezalaka ba utiliser ka ba proche na bino so tali raison mama leka benganelanga na ndako tile na lobaka pourquoi parce que ezaki raison te parce que mama leka azaki na mwana moko mukito zaki na ye na komba Brian na ndako na banda ko bomba kotoka ba mai na toki ba mai bino mombo na Angola nde mai za pasi bana Angola bazoeba siko na tiema na batuki tuki tondi na tiema ko na kantini na nga ona osokola siko na kwa na bongse déjà ndako popo na ngete mwana sakana na mai po sopa mai ebebisa ndako nde na zo kantine kecha na chambre na biso ya mama lekwa ka na chambre moko na coin chambre lokola mwana na bomba mai kuna mama leki aye astuninga pourquoi mai za na chambre awa na pesi explication ya mono kola na maltraitaka mwana mais ngai sikoyo lelo par rapport à makambo susu na mona ki on sait pas les raisons que ya bengananga par rapport ya ba makambo ye moko mama leki bande ko salanga parce que na ton na yaka Luanda na yaka na photo ya papa nanga na mama nanga tout comme peyo okoza na image ya ba boti na opo soko boti na vie olakisa ba na yo takoko na bino donc ba mama leki nanga comme ko betelanga ba révélation o nga na yebité donc alinga ki andimisanga misala mabe o nga na yebiki ndoki boité omoni so landi na témoignage na première partie moyibi komise pelisa kosuba eza biloko eza misala malamu te mais tokoko traiter mutu te ndoki mbala moko parce que batu pe batiliza ka batu ko botama na famille na bino bandoki baza bazo utiliser yo osuba eza mauvais sort babwakeli yo ya moyibi cause nango oyebite bomona ka mwana zokola mobulu et même si c'est sorcellerie tant monsieur pesa envoûtement eza pe mauvais sort mais bango ba kiza kinga mbala moko mama leka koma koloba na noko kuna na bongo na bapuku na liaka bambongo na ye mama leka koma ibisango te bakamano bayaki awa maduso yo eza na ndako mwe bandako Angola mingi zaka ba maduso na kati batonga bien te donc na tokota kawana ya mona kabiso donc baninga nanga ba utaki Congo bayaki ko lukanga wa donc ba raison ndo pesa ya ngwana ti donc na vande kande yo pozo yo kanga donc o faut quitter ndako nanga faut bima na ndako nanga ye mutabingi senga chenga libanda pa ebisinga ko kende pa ndeko nanga mbali pété donc à prévenir ngana kende pa oncle nanga été des sœurs moko boye ka ko sala malamu o ya copain o sœur vienne bango asunga kanga na transport na eko ya Angola de bayeba kinga ton yaya wana za mona Angola yaka obala na Afrique na libala na ye na Congo ngai na kendaki lokola chérie ya mwana na bango mais na memela kaye cadeau kitoko basani moko bien na sombera comme cadeau asepela nango sakenga pe na yiba
tonga ye na Angola to ando vanda basani wana osombaka ngoto te wana yibaka te mbongo nde na yibaka oyibi mbongo nde na sombi kado ya muyibi kaka ya muyibi kaka oyo base wana mbongo na ozora pe na sala te ka na zo yiba koto na sali action koto na yibi koto na kabi koto donc c'était ça mais na vanda na ndeko nanga mwasi malamu Emily na pesi mbote tokutana naye na libula mai nde esika na betelaka histoire nanga bi Rebecca bonso za place ovante toke to soana ya mami nde yaya wana ya mami ayebi ngai te mazwaki nga andima na vana na ndako na ye tongo ya ndima ki na vana na ndako ni mama leki mc ça qui est bien te donc yo boaki mutu bazuye yesu ka linga ete bazwanga yo na yebi pete aya bundisa ser wana bitumbezaka makasi ba mwinda ne pasuka bilo na ye abi Rebecca mwana bombo ezate na bombo ndeni raison que ya mami pa bien ko sa nini okende pour famille ba obundisa ngai ndesika na kitanda ko wana na kevanda pa noko na ngai kuna pe place na kende ko vanda na komi otekela bango na rock na winza rock bana rock ba yebi wana rock ezana na obi ma 4 heures to ke koteka na noko na biso ton tozo ke koteka wana noko tozaki bien to na otekela bango na osala bango mbongo to banem na biso pe ko vanda bien mais tout au coup na senga mwasa noko na nga def sanga quelque chose pona banda chata bilo mike pe yanga moko wana suko muyibi na ozoyiba esute pona ko mukoteka mwasa noko apesinga mbongo na bandi koteka tona ndo teka noko ayeko ebisanga Rebecca na zama mona osala def sanga $500 na juste $500 na def sinoko na ebité wana na tie point d'interrogation c'est lo penser nanga nande na pesa expression pa ba mama lik mususu emsunoka monenga na komi na mbongo ebele nde ba solola ki na mwasi nenga pe na yebité to musu ba betaki bongo te mais lokwa to vana ndaka bat biso pe to loba kaka na mona mwasi na yeko apa na ngal bio Rebecca zongselanga mbongo nanga na defisaki yo pendant que nous ka uchuko zoka mbongo siko ngana bi ngana linga na travail na no na zongso ndenge na pesa ki yote mwana mwa quelque chose kolota la ka usunginga ote pesa nga kaka mbongo nanga ndenge na pesa ki yo zongselanga mbongo nanga ndenge na pesa ki nde yangwana na jupe mbongo na pesa ki ka ndenge izalaki parce que na betion na ngana beta ote na ngana lika dans les raisons que tuni babengano awa c'est que comportement na ngape ezala ebima mabe c'est ça que yangwana bengi na beti partir oyo mosana onanga Michel Mbisanga no onanga Limbisanga par rapport à question de naza en place au sauter te obomba te funa lobaka vérité pour mokili yebaki eleka inde nini na ndako mais nazara mwana nde omoni nazongse mosana noko nanga mbongo to nazongse mbongo na ye nde noko ayekovanisanga funa kite ndako na bima sikoyo na betel mama leki mususu mama leki abina obima te po ba zumbongo na yo ba peso mbongo na yo po bima en tout cas moi pe okeye pesa ndoko makasi wana pesa la kite na vandika po place oke dezaki te na yebi pe portugais te na yebi pe angola te na bandai ko vanda wana ba obengana na vandi wana na fuka maki liboso mosa noko nanga ke limbisanga soki eza na mabe mo na sali bino boye bisanga pona senga bino pardon ponga tisiko nazoyeba mabe na sali bino te nde yango wana ke mosa noko nanga pesanga réponse ke makamba famille na bino moyena kotango ezate nde nanoko to bandai ko solo aisute ya bandai ko lobisanga sote po ada no nanga na ko kangele nemite na kati ya ndako mais azongisela pe mbongo na te azongisa te azongisa te soko zongisa na biso msu ndambu mais nyonso boye na bite so azongisa comme le kapé kala tom so pas zongisa na oyeba pete tom so ko tuno na zongisa le mbongo na mais na yebi lisute na biki na zongisa mbongo noko ya mwana ya mwasi na ye après ko vanda wana déjà noko obligé kinga ke na ndako nanga oko vanda te ça ko sambela na église ministère ya combat spirituel na to ça qui et pas maman l'équipier et pas ça combat kuna pe na combat mais za okende combat na okende ka ministère combat na combat na JCC na ministère maman Lidi na pesi mbote na fermeté nini o na affairement na yeso affairement na nde sika na komaki pa maman Lidi kolanda ba cour ya église ba ba memakinga nde kovanda kuna mais mama leki na moko azaka na ngola mama Flora na pesi mbote na kenda ki pa na ye nde yango na raison esenga ki noko abenga na ndako avango ekoma noko abelisaki mwana na ndako
alobi na nga ba okende hôpital na souci wana nga na bisiko noka va boke hôpital pour bo sambelité après boke hôpital ba sambeli mama leki ba noko ayibisinga na zokende ozali puta ko kende ko zongo mpona landa bango bazaki su wana te bakosaya na bangonga esala nga pas se déranger nga tanke mwana bazali su wana te na ndako wana te na nzela poto ndoke na mon hôpital biso nyonso bango bayibisinga na zonga na ndona ke zo eloko nga na ebi ba ozelanga tona ke zo eloko na ye na kuta bango te ba simi nzela bakei batiki ngani esala nga pasi na kanisa ke bakanisa nga mabi souci wana eselenga na ke nanga pepa mama leki na palanka na vokumbi tona ke na expliquer pe mama leki poko ekoki tona e kozonga na ndako nuko atuninga uchi wapi na expliquer ndepsenga fuzunga siko uchi obima na ndako kende déjà comme kobengana ezalaki kaka kobengana ezalaki kaka parce que moi me mwana noko na nga lala penda lota ke noko batemi libanda ba obelela bobengana ye ayibisa papa bango ke batu beli ba ucha fuki na banzete balo babengana yaya ayibisi papa révélation mais papa bengana ye kaka abengana ye kaka place okende vraiment ezalaki te ezalaki pasi mingi mpona nga vraiment na sauté baparti mosusu mpona epesanga mamiso pasi elekaki parce que omona libota na yo moko oye bango mo babengi yo mais balingi te ovanda pa na bango donc ezalaki pasi mingi nde nakobengana wana babengana nga nde nakutana na mwa mobali moko na kombo ya Billy na butu place olie ezalaki te akutana nga aza congolais aza commissionnaire leo nde nayebaki histoire na ye amoninga tuninga ba question ndenge ozotuna nga pe na expliquer ye ndenge ni pe na yangola ndenge yotuninga et puis aki passe na temps wana azoingo te toketika pa ba camarade nga na kenda ko compagnie moi sinanga uchi ko bota okoma mwana musana biso na ndimaki na atambusinga na ba réunion so papa azani momeni masanga ti erikoki ya butu ya makasi ya molili ndalo bitozonga ndako nga na ebia omemanga na ndako njoka azo memanga kota banda ko sila te yebi mutavanda na ngola avana na ngola donc azo kina kota banda ko sila te ya tozo kata peda ba matiti ba salite ba mituke kufa onda kunengeza koto ya na ebi ngola te na ebi penzela ndako nete muto ebiso ndako ne koto yo boya ndeni bwana butu bwa bino mbalo na shwate yo za poso ko manoboyi nde na kokende kende kuna toke sutuka pe to kompe musika ya banda kunde donc o azana posa ya nzoto na ngai donc na boyi ekomi ya matata sko asali makasa violenga yo penga pena nazaki nazo e délivrance c'était à l'époque là donc na makasi wana na nzoto na esprit wana na nzoto donc na iba pe force musuliza nzambe mutapianga parce que na kina ba choc ebele na motema ba mauvais souvenirs ebele so su ba bakisi ya viol donc comme nga ndeni ba pote kozoka lisusu parce que nga mo déjà na se suicida déjà na miboma na mela poison pour na sauter partout wana na mela poison na kufate mais nzamba bikisanga ezaka déjà benda bika wana kuna ndako anoko nde na mela bakisi belebele na miboma na nga kaka donc nzamba nga te koma déjà to bunda na vie wana ozwa idée to bunda penda na santa penda ke nzamba kelanga penda makasi na rapela mtu makasi penda koko betanga changa te surtout moi mwasi lelo na bunda lisusu te peuple de Dieu parce que na bongola beauté ba mais à l'époque vraiment au poussa la terre donc to bunda na Billy wana to bunda pona eba pe kombo na été que Billy kombo na oyeba suite donc après na bandi ko kima na ko koya pa ba guarda ba policier yangola ba o ba sécurité ka ba ndako ba maison ba boutique ba magasin nde to ko mona na bango batunga mosa eke wana lelo na lo ba mosa eke peuple de Dieu mais à l'époque na ba portugais to ba tuna mosa eke na yebi na nga pe yango te la kisi nini te donc na yebi pe explication ba tuna nga te yes ko bilai ko kuta biso na ba soda ya za mwana Luanda déjà batuni moso eke donc ya yebi sko ko lo ba portugais ba ndiko expliquer ba na portugais ke na za mwasi ya ndumba na kina ye na bar apesi nga mbongo nyonso na sengaki ye mais comme il a besoin il y a rapport ngana sa nini na kimi ba soda pe bazunga bazongisinga na maboko na yeke eza musalo yo sa osala boko suko yo zokima nini allez ya ba vina yo bazongisinga na maboko ne ponga pe na ebite bila lobi nini
ngape na ebite ndenge na ko défendre yo kité na nyoso wana donc bazongisinga ka pa na inga na monika bazongisinga na maboko na ye donc abando betanga ba se wana okanga ba mèche donc na ba gros bébé na mutu nanga donc bazo apindola nga ba mèche penda ya mbesu so kweya suki makila na nzoto ba cicatrice musuku te tikala na nzoto parce que tonga zo bambo na mabele ba kamini kufa wana ba nini wana zo kata nzoto donc c'était ça mais na linga ite kaka abibana ngai parce que na ebite nini pe linga ka tikilanga donc bitumbeleka makasi na ko bunda wana place na kimaka nzambe aza bomoi likolo ndaku eza jeune moko anda otala biso tongo otala biso nzoka za commissionnaire ayebani ayeko yeba ke eza bili pona ngola ba matanga tanga te même bitumba na butu bana ngola ba ibo bimakabu donc esenga ki akita po yebi ki a reconnaître ke wana na yebi mwambale wana bima na butu benga ndi na komba bili esikanga na ko zo kombo na ye o bili problème nini utana ki problème ninga o yayo Paulo balingala sikonde na bandi ko expliquer ye problème nanga yakamwe po yebi ke muninga na zana mwasi na ndako pourquoi ko sala makambo nyos tika mwana bato bendi mpanja bitongo ezotana yozo beta mwana bato soki bato baye bata mangala expliquer bango sukandeni de asiminzela akeye yaya na pazongi batikinga kawana na tongo bato bakotuka ba mai ba moninga na ba makila batuninga na yeko expliquer ba ona lingala ba mamo ba yoka lingala batumbuki bakeluka mama lekina biso azala kite ndesko ba jeune wana o bazaki batondaki na balabala ezaki na 4 jeunes garçons babio soki biso tozio na ndako na biso lambela kano biso ondima poza place au kendete na kina choite na ndimaki ndesika na kende na ndako na bango pe yo bi oza mwana mwasi oza mwa bien siko ofanda kana ndako wana ba mono comportement mabete otambola kana yo te ofanda kana ndako bana ton tipo ko lamba ko po ebo lamba ba komisiko ko wela ngai oyo alingi bango nyonso ba na mobasi te oyo alingi azala mwasi nanga wa pa lingi azala mwasi nanga bango na bango bazo potana ongande mtu na linga ongai ndi mtu na linga ongande mtu na linga ka ya aw ngape na sepela kina yedo ba ko wela nga nde moko na bango ekoloba kete okende ovanda pa noko nanga auchu obota mwasi na auchu kobota okende kosalisa misana solo na noko nanga ndimaki ke biso atopotana ka bien te ndesika abande kokenanga to komi est-ce que baza opotana ngo est-ce que baza solola na yo moko yo kaka oya to linga yote oyo pa olingo siko olinga na kati na bango nyonso siko esengele kanga na kende donc pona linga pe moko te po ngape biti na ngeza kite moni soko lingo changer nos vies au moni okomo ba yo zo mona makambololo mokili bololo donc au mona isugu ya sens teke na zo mbali na bando sala vie za kinga supenda na mutute pona kozonga sima ava noko nanga bimisanga na ndako na ye kuna ndesika nzamba benganga na ndako na ye pona vanda kana kacha chambre na ndako na ye bona olia bango bari na salon yi bangola mulungi ezaka balala na salon peuple de Dieu na zongi sima nde omoni mungongo bande oloba na kati ya ndako Rebecca tongo benga 3 fois wana voix elengisaka nazaki ko trembler down bima même di banda na kimaka Rebecca lukanga na kangola yo Rebecca lukanga na kango na kimi nde tona lobi malobo libanda ke mungongo ezoloba na ndako kuna Rebecca lukanga na kangolo nde bayibisinga ke nzambe azobenga yo ke oluka ye mais ezali kaka kimia te na lupango na biso na ndako na biso présence nanga nayebi te pourquoi balinganga te na nde babengana yanga kaka na kende okutana makambo wana nyonso libanda nde kokutana na jeune wana komemanga nde nakomona mama leki nanga mosu na wenze nde azwaka nga moninga na tuni otikala vraiment nga bia mama leki nanga luka ngai amoninga tikaka na kende nde nakepa mama leki nanga wana kokoma pa mama leki na yo ba séjour et pas mama leki no c'est pas ça ndenge nini et puis on s'en sortant ndenge nini na ba makambo nyonso et lekelaki yo nazale pe kana kimia te parce que tant na kimi pa mama leki na parce que na ki sur na place okende te ni pa noko ni pa mama leki na mususu wana mama leki pa comme ko ibisanga il faut
na journée boye fozonga pa noko na buto ya kolala awa esalo ndeni yo kimi olembi bato wana place omoni ki ama malili na vanda na ngawa aozongi so esusu esika oyo bazozongisa na Égypte donc nazaki na choix te nakende ofunda nuko na biso na église ya ministère ya combat spirituel na ba papa Obedi bazalaka ba mama Lidi bazalaka ba mama Tabita bazalaka ba papa Jean Victor Biska bozana pe binombote bazala na réunion wana pona bavandisa famille na biso pona batika ngana zala kimia ke bolakisi soki azandoki bino bat boteye nzambe andimi nzambe pe bomemi en église aye pe en église aza pe na fermissement azolanda ba cours na ye azolanda pe cours na ye ya délivrance bino ya boyite nyonso bino bozoloba na ye biso skoto omona raison te pourquoi bozolinge te pourquoi bobenga na ye parce que ya ndimi nzambe na bino ya ndima ya na sika bomemi sikoyo pourquoi bolingi te azala na bino tu vois les raisons donc raison exacte soki mama Tabita utabiseke bino nde bato boza bandok bolinga bosala ye mabe bozokoka te po ye nyonso bozoloba tomoni ke atosi pe ye mutu aye kofunda bino awa parce que aza na place ya kokende te donc c'était ça honte wana nde esengai bazongisanga na ndako na kozongisanga bazongisanga na ndako nasala mpe eloko te nayiba mpe eloko na bango te wana eza passé Afrique ya Congo mais bango na Luanda nayiba bango eloko te nasala bango mpe eloko te namemela bango mpe problème te ni bitumba mais nakomende kosambela nde sengaki ke babimisanga lisu babengananga kaka pona nini pona prière ba raison babanda obenganelanga na ndako ngai nayebi te bango ka bayebaki pourquoi ndo bengananga na ndako parce que soko kokombola ndako nazali kokombola kolamba nazali kolamba kokende otoka bamai nazali kotoka mai kuna ezalaka kotoka mai na kolamba kokende kotekela biso soki na oteka de biloko na otambusa soki yo yebisa ngai nazosala kindumba pete naza pe na mobali te yo raison nini o spirituel balinga ngai te affection ezalaki pe te po mwana wa bino mo ataza moyibi ataza ndoki obwaki libanda te bolukele solution pe délivrance donc ezalaki passe mingi po nanga po ba parti musu na sauté po baza libota nanga baza bandeko nanga mais c'est ça qui na bimaki kokende nanga nde nakenda basa nzambe cette fois-ci ba ko ozwa ngai nakenda na ndako mama moko botondo sambene na ministère ya combat spirituel na ndako wana ndisika nakenda kovanda naliaka na ndako wana na melaka na ndako wana lalaka na ndako wana balamba mama na lamba nga na liaka nde moko mususu na mona nde ba ange ba ya obimisanga na ndako wana ke bima na ndako oyo place ovandaka yo betelaka mamo masolo nyonso vina est-ce que yo yebi comme peuple de Dieu bisika bozali okutana moto bani pe ko betele ba histoire vina nyonso est-ce que yebeta dam na ye de ba angelo ba ko bimisanga maman azalaki ya église na bino ya ministère à combat spirituel la bondela pe kutu makasi nde biso sera to mona mutu nyonso bondela ka yebika nzambe na état d'âme na ye na yebaki te nga na yebika za malampo to bondela nzambe moko nzoka ye azaki na misana ya mabe nde oya ndo salanga na yebite mais ba ange ba ko bimisanga na ndako wana na mona mambo ebele poto za la bref na ba mukolo mususu ba tempête ba mipepetelema donc nakela musabatu bona ndako ba ola mukate ni mwana ni mama muto ola mukazate njoka ba bimaka na butu donc ozonga na bango papa na forme zelu na beta nkoto na chaîne OVD TV histoire mobimba donc bazo kita na forme zelu tonga kiti na ndako na forme zelu na mpepe nde mama na lamuki to mama na lamuki na tonga vansinga betelinga kazala andoki yemoko avoué parce que déjà ba ange tomba yebisho likambu yozo monisika okende te ça veut dire ba omona on espoir que ovanda wana do ba fongoli munoko yeboko mama ki ayebisa o vérité donc mama na yebsinga ndenga za kindoki ndenga bebisa bwana na ye a expliqué nga tout ndenga boma mobile na ye na expliqué pe na OVD TV donc yango na osenga bo s'abonner awa na chaîne na biso Pyramide News bo s'abonner pour bozanga eloko te bozoyoka ba témoignage oyo ezako instruire biso na bino pour ba place to vanda ba place to tambolaka to yebité donc tous ala vraiment attentif bo s'abonner pour bo rataka te ba témoignage ya sœur na biso Rebecca po
awa azobeta témoignage à long et à large et puis tokobanda kota siko na moko masolo ezali tobanda kota na moko oyo azobeta toba sonde tozwi parti moko wana tovandeli yango to décortiquer yango po ete ya bino po bozala prudent na oyoyo yelaka biso na vie serbe kama lubomboka. Parce qu'on a obéi le peuple de Dieu, na minute eza na partie physique. To beti to continue na partie spirituelle tende na kindara na mai, dengi okumaka na samai, mokila samai zandenge nini. Ya on bibo s'abonner bana ya pyramide donc pour bo rater ba épisode mususte parce que toi na mokila ba ime a to beta masolo na monde spirituel peton to na kenda na mai ndeni bilima pe bakanganga na mai na kufaliwa mai nde buku yeba yango tozo beta nanu parce que faut ozala non na réalité pour kumba na esprit parce que tu vois ko yeba ki réalité boy mais esprit ni ezali ko nime makambo nyonso nde buku yeba yango. Donc sœur wana tonga ebisinga mama wana beteninga masolo wana nyonso na ki na choite tellement nazaki penda na choite bandiko na ngai soki na bande ko sala famille na ka mabe na kokai ko linga ko zonga ka kuna te c'est que na kenda libela na ki na choite na zongela ki mama leki nango abengisa ngai su na ngula na kende ka ko senga pardon na zonga ka na ndako pour na sa place ya ko kendete nazaki na choite okoza na mutu alingi yote abengani yo na ndako na ye mokomi libanda mbule ezobeta basoda nini oza na choite oza oblige kaka ozonga kaka kuna ata ya boyi osenga kaka pardon ata eloko osali te ovanda kaka parce que okende wa mama na ayebisa avouaki bomo okende koyebisa ngo na église to obombe peka secret na joki ngo na loba na église te na joki ngo comme confirmation ba ange ba ki koyebisanga quoi bima na ndako mama yo betela ke masolo na onyoso esto yo yebi faut bima awa donc iton ye moko alobi na comprendre pourquoi que baloba na ngana bima awa na ki na choix te funa quitter mais place ko kenene za quitter na zonga ikapa mama na sengi pardon azongisanga aboya quitter andimaki mais ko zonga na zonga ki mama na déjà tonga betela nga vérité ton oso bilo na na bima ndi abwakelenga malade nda betenga diarrhée ya bato sida donc ton ozonga de pa na biso na zongi na maladie sika maladie bandanga wana na ngula na bandi maladie ya toilette tendika toilette hernion so pamba segon nyon so pamba na tambola normal na tambola ndenge lobaka pourquoi pas yebo yebanaka na ye na église mais pourquoi pas okenda koyebisa eloko wana koloba eloko wana na église donc inakenda na ngate donc makambo lekaka nga pebele à l'époque j'étais désespéré nga ndo kansara ko miboma elo mususu te nga nazara na mutu na kufa kaka donc na ndo mon elo te ko porter solution parce que non na ministère ya combat structure biso to yebaka mamola ngazara na batu pe azwaka bana oyo bofelin pe batu achaka bango misusu na nini po akolisa bango donc akadrer bango bano bazangi babuti bazanga place okendi to yebaka ke azwaka donc ngata na kenda ko beta histoire na kuna po place okendi zate na kanisa ba uzwanga balandela ngai pour il s'agit qu'indoki kuna fondi makindoki conscient pour na ministère combat fondi makindoki no conscient pour lande yango délivrance aux lobiko nyonso déjà na ndimaki kindoki conscient na ndimaki nyonso ba olobana na ndima poka bazwa ngai mais tomba omba zuyo ba pesio pa mutu siko yo omuna ondeni na zwa isuna zonga isusu na ozwa nga solution kate tonga na kimele pano po yo zwa ngati ton yo sko zungo zongi singa pa mutu boy loba na nga so ebe na yesu pa na yo donc tala siko tande na otambola mais na osala mabete mais na ebite msu ba conséquences mon na vie soko loni likamso asoko obuka kaka tom su mabe na lona ka na Afrique na Kinshasa nde landinga na Angola na payer ba conséquences o wana ngana bande kufuta po ezatu so bongo motema oleka na ba difficulté te jamais o le kaka na beta po ezalo ya pasi bato msuba oboyo bato msuba ondima yo mais bato bande ondima nga baza bato ndesko ya bien te osomona nde moni souffrance na ngesika ebandaki na zogi pa mamaleki kovanda pa mamaleki nde mamaleki ay kozonga Kinshasa tikinga wana na ndako na ye kokende église nde na kokutana na chéri moko alinganga na ministère ya komba tokomovanda na ye parce que za yo moko komi mwana muto équilibre ezali ko histoire nanga déjà basala nzambe bayibaka
siko tant baye koyeba ke na tikai na ndako na biso ngai moko bango bamoni ke na okoba na vie impudicité na ozongela vie ya kala mpo na délivrance na ngai fu bazwanga batinda aka na kati ya ndako ya mutu bakolisanga lokola siko mwana kaka na kovanda nga moko te mpo mutu azo milimo so ekei ntongo ezongaka donc bazwa inga bapesa nga na couple moko na kome kovanda na couple wana donc babimisi nga na ndako mama ndi katika nga moko mpona kofungola baporte bapesi nga na kati ya couple wana nde na ndovanda garanti mpe na lie na nga bambongo na nga mpo nateka mpe biloko na lie nakomi kovanda mpo bango balobi misala mwana donc nakomi komisala mwana kotoka mai kosala misala na ndako wana mwana mpenza nde moko mosusu mwasi na ye abengi ngai tozalaki na cuisine ayebisi ngai Rebeka ngai na yo bible elobi boye soki bato mibale bayokani te bakoki kovanda esika moko te donc problème ezali fo luka source na yo problème na vie na yo ezouta wapi me ngai na ndako na mwa ovanda lisusu eza te esika aza napesi ye mbote merveille esika eza te nayebisi ye moninga nasali nini eloko nini esali ke toyokana te mpo nga naza motu so oyebisi nga likambo na kosengo pardon soki nasalaki eloko mwa mabe eyebisaka mpo na ndako wana nandeka kogene kosalaka bagene ka priere nasali mabe elimbisanga so nasali oyo osalino eloko te me fo bima wana problème fo otala na libota na yo eloko ayebisanga ka yango wana soki mpe likambo koyebisa mobali na nga te ndako ezalaka ya mwasi bima na ndako nango so wana mobali na nga te nazalaki na choix te naza mpe na place okende te nabengi sikoyo chéri na nga oyo tozalaka ovivre na ye na ngola esika se Rebeka akotaka libala yango wana parceke nana ozwa ngai bomoni nde natamboli bomoni naosenga bapardon na likambo nayebi te naosengaka bapardon me moto akozwa nga aza te moto akovandisanga pana ye aza tata na misali mwana moto akozwa nga aza te donc nayaki na choix te esika sikoyo se Rebeka amonaki so na mikoti libala tapa mobali moko boye navai na ngai malamu ntongo so na ovanda na ndako na ngai naozala na kimia nde esika na kotaka libala yango. Merci vraiment en tout cas peuple dédié oyo ezali bongo nazo rappeler bino ezali témoignage ya sœur Rebeka témoignage na ye eza mpona koédifier bino bo s'abonner na chaîne na biso Pyramide News bo s'abonner pour bozanga témoignage mon côté. Là, moi, je profite à l'occasion pour saluer celui qu'on appelle Papa Artir Deyobe. Grand merci à vous, Papa Artir Deyobe. Pambate, na soutien na yo, au soutenir ngai mona na yo, Oxy de la République. En tout cas, mini o na kope sa yo ezalika merci. Merci na Chapelle Deyobe. O azali bongo collaborateur pe partenaire na biso, sponsor na biso officiel. Bozomona na se ezali logo nae en tout cas merci beaucoup Chapelle Deyobe na oyo ozo sala po na biso merci beaucoup Nzambe a bakisa ya mingi oyo azali na besoin ya kosala musala ya peinture musala ya électricité ba travaux nyonso atonga ndako abengi biso tokocha bino a contact na Chapelle Deyobe na entreprise na ye nde bokomona musala ya logique pe ya sérieux ba onya so baza na Afrique ou baza na besoin ko ya na poto toza na endroit moko ya sur place bokoki ko vanda endroit moko ya sur o vanda paisiblement soko bengi biso ezali bongo na RNB ya Papa Okita bokolala kitoko accueil eza kitoko benga biso publicité nango ezoleka na chaîne na biso ozwi numéro obengi otombe mbala moko na Papa Okita nde place wana akoyebisa yo mpona kolouer RNB na ye eza combien et puis mambu kuna ezali vraiment kitoko propriété logique mambu nyonso eza ya kitoko c'est bon le calme est bon grand merci lisusu na Bokulaka o azali bongo réalisateur na biso ya journée à lelo grand merci à toi mingi ya koloba ezalité lelo moi quelques dédicaces pour lelo to chité to continuer émission na biso place au komi au koti libala
merci na ba o nyonso bazolanda biso bobosana ko s'abonner te et ezala malamu mpona bino mwa liloba mpona suka mpona mokolo na lelo. Oui, liloba ya troisième épisode ozala to telemana wana parce que na témoignage na biso tellement na betango mingi pona ko leze bato musuto to sala boyokani na ba pardon ya omoni ki na sauté ma musu parce que première nini témoignage na nga na betango na chaîne na nga na OVD TV yokanaki bakelele pe bimaki na famille entre mama na nde omoni na ba na nyonso wana omoni na sauté ba partie mususu mais na koto telema na troisième partie na place ya libala siko tokota nde nzambe abengaki yo révélation ya pesaki yo parce que na flashaki ya na obetela bango ndenge nini na esprit na ngekenda na mayo mona oviva pe ndenge nini kuna oviva pe take nani kuna na samai donc peuple de jaza poso oyeba nyonso wana bakoza na mwana na ndako oyiba mais esprit na ezandi wapi pe esprit nini enime corps oyo esalise makambo wana nyonso oui c'est Rebecca kola moyibi mais esprit nini ezaki parce que ton nzamba révélé nga ebisinga eza yo te eza esprit oyo eza derrière yo lukanga na kangola yo donc molimo na nga so alakisa yango ezalaka wapi mpe evandaka wapi bande kosala mosala nini nde na se ya mai bolanda mbala nsima nde nazalaki esclave mpe na oexplike bino nde basirene bayaka na mokili kosalaki ndumba kuna mpe na se ya mai moi ezalaka singa bilamba mpe ezalaka bakantine mpe ezalaka moto akonika mpe bilamba kuna nde esika nakendaka esclave basirene balokota anga bomwana bakolisaki nga na bima na mai nde nini parce que fu bana ove bana chaîne na yo balanda bayeba ke ya solo ke ya des esprits oyo enimaka bato omona moto osala makambo eza ye te c'est les esprits oyo eza kotinde yiba oyo ezotinde bunda po jeune fifo obunda mutaka na fuza na soni mais ntongo ozobunda sa soni eza na esprit oyo eza koenime yo ke ndenge ni mpe nazwa délivrance eleka ndenge ni bolanda yango na troisième partie awa kaka après tokota boyeba so mpe libala yango eza so mpe ezalaka esu te kufa ndenge nini nde boyeba na troisième partie na biso lokumu ezongela nzambe mama Rebecca yoka soni te mpo soni nanga lokumu ya nzambe so nayoki soni liboso na bino ye mpa oyokanga soni promese napesaka ye soki akangolinga na otatola ye mais soni ozala yanga lokumu ekozongela nzambe ya bomoi balanda première partie bayebiki na soute makambo mosusu mpona koluka kimia bible lobi chercher la paix donc to chercher kimia bino babika lukaka kimia toluka kimia mais gloire ya nzambe na biso na oyo asali fu nzambe azwa lokumu na oyo asali na bomoi nanga ndenge akangolinga na nde mpe na ya poto nde nini na na faire voyage anga mpo na ya poto na mbongo ya nzambe bokoyoka explication nango na troisième partie napesi bino mbote na bayebaki ngai te ya ngai bino se Rebecca ye yo donc bona olanda nga awa nde topesa témoignage na biso na mateya na biso bino mo botanga na Ephésiens 6 eza na l'esprit mosusu enimaka bato ebundisaka bato donc biloko wana faut kobondela toujours makasi kobondela makasi na uti musika nzamba kangolinga lelo akomisingo na komi asokolinga changer identité na ngai oui c'est Rebecca iba lisusu te asubaka lisusu te c'est Rebecca bundaka pe lisusu te c'est Rebecca koma servant de Dieu nzamba benganga pe ndenge nini ezalaka ndeni pe ape na nga bosabone bolanda kaka awa na chaîne na biso nazongisi maloba na mokolo émission. Merci en tout cas c'est Rebecca. Merci na ba o nyonso balandi biso na mokolo na lelo pe grand merci na bino nyonso o balandi biso na chaîne na biso bo s'abonner pour rater témoignage oté et ko édifier peuple dédié et ko édifier bino nyonso. Merci lisusu na ba o nyonso ba s'abonner na chaîne na biso bo s'abonner bo commenter téléphone numéro téléphone ezana bo komela biso o bomoni ya malamu o bomoni ya mabe nyonso bo komela biso commentaire yango wana boloba oyo ko permettre biso to bongisa oyo bomoni ke ezokende na kokoso. Je remercie mon grand frère Abel Kolokoso na koki ko bosana te mon grand frère Ikindongo Silamuke en bain les temps d'ancien na bosani yote Kaluji Diasantu Jessie Nzanza je te salue là où tu es on est vraiment ensemble à la prochaine.
À la prochaine. Ciao.